Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de GG Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux, bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur GG Link Store et GG Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. GG Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de 149 $. Ne tardez plus, visitez gglink.com. Ne tardez plus, visitez gglink.com. Voilà, Tindika Télévision, chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro, toujours avec votre humble serviteur, les conseillers autoproclamés, sans ordonnance, sans salaire et surtout sans flatterie, toujours nanko du chef de l'État Kamwasi Tshilombo Makambo Bandi. Les grands prêtres, les boss des boss, Mfumu Waditunga, Fachi Béton, Akiti Mbalayami Bale, Nambujimai, Naebisibino, Kasai Mobimba, tombé. Bozomona ba image extrait na émission à Lelo. Toko solo la marambetali descente. Topé arrivé. Il y a Augustin Kabouya, Mwana Boute AK70. C'est lui qui gère au quotidien les partis au pouvoir. Je cite l'UDPS. Déjà, Katanga Mobimba, Grand Katanga, Ozana Mushiku, Ozana Kolwezi, Ozana Likasi, lobby 7h na aéroport ya Loano, Toya Kodioka Mwana Boute, Maloba, chef de l'État, a Tchena Munoko, Akosona Bino, na place, va bien la place, il y a poste na 13h. Donc, Toko Banda na 7h. Tu accompagner ti na place ya poste na 13h boulot ezate chic ezate ba taximen bino tu bozora ba tu boke na ba aéroport mwana Boute azakoya toko beta pe lisolo ya Ngunza, un certain Ngunza honorable Safu boza ko mona na télévision baby ban injure. Ça tire de partout. Tous les coups sont permis entre le ministre Moleno Sakomi na Otobengi honorable Saf. Pourquoi il est ministre ne peut s'en montre pas Saf? En guise de quoi? Pourquoi il est député en ce que le ministre appelle ça imbon? Ni les akoleka toko solango lelo na zanga mokote. Vous avez un plateau échangé, plateau mobile, un peu spécial. Il y a Tindika Télévision. Mais invité Nangaï, Toko Sonaye, il y a dans le porte bonheur. Porte bonheur. Bon, moi, je suis ceux qui ont la chance de à l'université, on va ceux qui ont la chance de sokoza mwasi bano lingote ata opakoli ba nyovi evimbisi yo tala elongi ozui obobenga nini make up donc otie ba make up ata botie ba nsala mise komiti yawa babenga yo te pona na chance te banda okote na parti politique moko babenga yo te pona na chance te ba master bazako mata bazako ba gouverneur bazako ba ministre bazako ba ambassadeur yo bando la na porte wana tuna batu petit oye na combien na poche okotika na ndenge wana po ozo na chance ti ozo taximen ba collègue no ba taximen ba payer ba car yo sala ka pa mutu ba bisaka yo 20h kotsa mutuka donc mutuka ko la jamais kutu na ndako na yo po ozo na chance ti nazo yamba mutu oyo apesa ka pe chance
na vie ya batu, vie na yo et changer positivement comme on a Mbuta Makiese Mbotiki yaku Mbote pangi Mbote bilumbu bya mingi metomele yangalala diaka uno mudia muda invitation Mbote ko bapangi babonso beti kulanda muna pareil air en tout cas Mokiese ngeni na pesi batu nyonso bazolanda biso Mbote batu nyonso balandaka deja ngunza dia Kiese Mbote pe Mbote na invitation na chaîne na bino pe na ndenge bo yambinga na mkola lelo. Oh, vous allez déjà une photo ya mbayo na tindika télévision. Oui. Et émission liboso, moi ba remarque abike technique ezalaki, mais ya lelo remarque que vous allez pour toujours travailler na un grand technicien pétri de talent comme on a aimé. Toko bakisa ba comme on a mususu na suka et to pesa ba technicien to ba tinu ba accompagner biso ba Mbote to ba remerciement. Mbuta ya Kiese batu bayaki mingi pana yo na emission to salaki mais mokonzi mboka chef de l'état na minute oyo azana Kasai to moni ba réalisation banzela derrière na minute to so bela misu rat prostate opération ofele na bena émission na biso lelo mais kana ko pesa biso vision na yo mokonzi mboka akiti na Kasai yo en tant que ngunza mutu ya milimu olobi ke yo pe bon olobi te ndenge ezala ko pesa ba chance na batu ndenge ni omona ka chef de l'état est-ce que ali mwana ya elaka aza mutu ya chance descente na Kasai esali yo ndenge nini? Oui, merci pour la question. Distance ya mokonzi mboka est soulagé d'abord bana mboka ya Congolais nyonso pe bandega na biso ya Kasai parce que Kasai ezalaki mboka ezalaki vraiment enclavé bazalaki na ba infrastructure vraiment de base te bazalaki na ba hôpital te eza esengo biso bato province mosusu balobi soki moninga zui sepela to sepeli kaka passe nyonso ezali Congo bako kende pe na Kasai malade ke kutelanga kuna bakozala soigner en plus eza fief na ye président de la République azali mwana elaka soko tali papa na ye papa ne banda bo jeunesse na zaki mokonzi depuis classe azalaki ko so ba président la mon papa Tshisekedi tina ye mwana to ekomona papa kufi mwana zui pouvoir eza lokola mona Salomon kufi et David akufi Salomon abotami donc Salomon siko ina sagesse mais eza différent na papa au mona bazana ba lien mususu eza en commun mais biloko mususu eza différent na papa Tshisekedi aza muto aza na chance to auto bengaka kimayala yango to baki ke kimayala mususu ezalaka ya kobotama ye abotami na papa wa azalaki na kimayala ça veut dire donc la gouvernance okomona mutu mususu depuis classe azalaki kaka chef de classe tia komi mukonzi akomi pe mukonzi okomona mutu mususu akotisa mbongo na ba parti politique akotisa mbongo na ba propagande moye ba voter ezate pour ça na kimayala teto la gouvernance moye za lango na nzoto ezate yango na to benga bato ndengo na baya epa na biso to pesaka kimayala ndenge moko na mukonza mboka omona sana mukonzi azana kimayala akekuna kokutana na bandeko na ko soulager bango en tout cas na ndenge na biso to pesi yango bokakosa kasi eloko moko tozo souligner mukonza mboka ameka pe kotala kote na biso pe bato molimo beto pe bangunza tsato tena ya fumu kia mbanza kayena kaka ko si chef coutumier parce que y a une différence qui ngolo entre chef coutumier et beto bangunza. Les chefs coutumiers bango baza batumba pesi bango identité de terre ou bien ya mai pona ko surveiller mais mokonza mboka meka pesu suko tala misu et pa na biso bato mayele bato oyo ya ba spirituel to meka pe ko pesa e pesu suko de pouce na o etali bokoko na biso au monitango papa Mobutu alobaki rentrer l'intensité mboka ezalaki na moi changement mokonza mboka pe to sala mboka ezala laïque ezala liberté de religion akepe na ba pasteur ezape malamu eza problème mais ameka pe ko tala pesu suko côté na biso ya bokoko akota susu na bokoko na biso po mboka emeka pe ololo banini ndo bono sema mokonza mboka yamba bino mokonza mboka oyamba kaka te akoki ko yamba muntu me eloko moko esalami te ayamba ka ba chef coutumier eloko moko esalami te mais bokonza mboka sala na vision ancestral bokoko na kati ya makambo oyo na ndenge nini ye akota to mboko ye kindokite bokoko no eza naturel ba chinois ba yebi yesu te
ba chinois bayebi yesu te me bazo évoluer biso lelo yo na bokoko na biso to fokusaka mutu te lokola mundele ayaki na bible na shikoti pona komema batu na bonzambe na ye me biso zalaka ntangu vo malweke ngei mosesi walanda nzila Kongo c'est-à-dire bankulu voludia lunwa luvanga mauzolole mediambu intangwani donc to sengi na bokonza mboka ameka peko ya ba chef coutumier baza lokola biso ba aya to bilo fo ke ne veri biso to ko kende faire mo quantité mukonzi na ndenge spirituel azali papa na biso na ndenge kokamba mais na ndenge molimo mukonzi ye tango azotala azana ba conseiller tango papa Mobutu alobaki rentrer l'intensité papa Mobutu alukaki na ye bato te mais ye moko molimo ekotaki ye biso pe tozosambela butu moi mukonzi ya mboka azwa makasi akende liboso asala musala pe bakoko bazala na ye molimo nde molimo nde toza organiser toza organiser bankulu basisa digbundo ko bankulu bao basisa kintwadi kia bangunza c'est-à-dire biso muna kimpeve mono ngena église ko toza na église te mais soki lelo yo omona na discours ya mukonzi elekaki mingi onolobake Kongo de Kimbangu de Kimpavita eza esengo mingi donc tosenga mukonzi ya mboka ndenga bondelaka eza malamo mais ameka suko attaché muke na bokoko na biso pe kota na kati ya ba ekozalaka yambi bino bamusu babimi bango te baza ba légitimité biso bana makambo yo muna kimpeve guerre oyo ko bima entre bino muna kimpeve twena imambo kia légitimité ko ngeye pedia kama nzila Kongo kebonena donc mutu nyonso azana nzila Kongo biso nyonso tozana bokoko mais toyeba valeur na biso ya bokoko toyeba bonzambe na biso même maître Jésus ayeba ki bonzambe na bokoko na ye maître Jésus agine nyonso alekisa ki na temple pona ko apprendre na mutu alobaki sabata fo basambela pe yete alobaki fo ko chaki tambala basambela en tout cas tokopesa mukonza mboka mukako swana komba bakoko na biso bisimbi batia bisimbi bya maza bisimbi bya ntoto kia mupepe totilomba ngolo luvana ngolo muna chef de l'état maman tango ya muke etikali amika ko concrétiser parce que oyo muke etikali nini ta muke ya manda etikali donc inane etikali asala oyo batu bakokama parce na bokoko na biso tout est possible batu bazomona tango muke na ndenge ya date ya calendrier musuni mais na molimo tout est possible mukonza mboka akoki osala makambo mutu asala 18 ans na loba na toso la loba na mutamakiese nini ozomona ona mukonzi na toucher pété osoka toucher ko sala épé bien eloko kaka moko tozosenga social social likaka ti lelo peuple toza olela même na bapoto batu musu babenge ngoma yetondi bisimbi batombo kite eza bisimbi te eza mal organisation na biso mal organisation na biso mais na mikili o baleki biso na mbongo mai pe etonda na ngo mais kasi loko tozosenga na mokonzi ya mboka atake biso bangunza atake ba homme spirituel eza iloko ke peuple kafoti dia kafoti noir s'attaquer pendant ma metali kolia ya bato komela ba traitement ya bato nkailu salaire ki ya bato parce qu'il faut bankulu vo bavana yo salo bao vo kulendi vu kila munafuki kianganiko mutu fa kofiti vu kila munafuki kiande donc c'est que mutu fa vivre na salaire ngape na mona kili kamboyo na lingaki des fois chef de l'état soit en attend tout la vérité soit en attend ata la rapet tindika mokonza mboka ayebi ngai personnellement isa makambo ya ko rappeler ka bino po na ko lobela ngoti chef de l'état ngana zoki makanisi boy chaque ministère faut baza na cellule spéciale ba pesa un rapport mensuel de makambo social pour retrouver ma solution makambo kolia c'est vraiment très capital. Au ministère de la Défense, Minduki guerre Bunagana, d'accord. Mais bon, on appelle la cellule, on peut faire ma proposition. N'est-ce pas qu'on a un passe. On est lié. Na makabuya ko lia. Eza makanisi. Baba kanti musu boye bagate outra na ba émission yo et continue na kata gouvernement moyen ba dénoncer ezati. Moyen ba lo ba ezati. C'est à travers nos émissions moka pe ko telema. Donc chaque ministère ba pesa ka ba proposition pour la makambo kolia parce que ministère ga agriculture yo ils ont kokati. Eza total na nous arrivé il y a chef de l'état na Kasai précisément na Mujimai bota la engouement ambiance ndenge zalaki mais nana kosa ki bino ke o fati babwa ki saye na bandeko na ye bakasaye bota la ba image eloba ela ki sabino lokuta ya bae bazali ko loba contre succès to peu évolution ya chef de l'état regardez
chez du Kumpala. Alors que, on m'a dit tout, Kadimana Koulenga Boulaba. On m'a dit tout, Kamoulenga Boulaba. On m'a dit tout, Kamoulenga Boulaba. Tomolou, Kadimoulenga Boulaba. Udi Muka Dendelandela, Fosambi Wakabeya. Udi Muka Dendelandela, Ntuntuki du Kumpala. Adi. Akacha majinda mavula majinda maja ni kumbanga mwaditunga ukadimana kufika mu province wa Kasai Oriental mushinga kudi majinda bushua Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bushua kadendelandela kadi ngatoka abwina vuimolo na musamusha bushua avuma ya makabwele mu bitoshi bya kwampiana babira mfanya na mbwa bushua aha nashika jiji nashika jiji bakosa mutu fumunyawu bushwa fumunyawu Félix Antoine Tshilombo yawu Félix Antoine Tshilombo yawu afiki kadendelandela bashinga kudi bashinga kudi bashinga mabule duwangu nbanyi kuimakanana walwa hapa kola Félix Antoine Tshilombo wafiki wafiki bushua rudi muchimenga cha mbushimai ona tambo di mukadiendelandela wenda bitulu yakana ampulushi wale babata mudi muabu mwakana bajinga bimpani byakana mukale mfosambi wakabeya chinene chituma kwambila bantu nchani Félix Antoine Tshilombo dombolo wakala jadi mbela abamba kamata mwabila ukadimana kufika. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau mobile. Il y a Tindika Télévision. Moutamaki je crois, total ba image, il y a accueil, il y a Mokonza Mboka. Sukoyo, il y a Bisabiso. Secret. Il y a message na émission, il y a Lelo. Oui, na ye mingi koyebisa bandeko pour na émission to sala ki balasima. Bandeko ebele babenga biso na mambo italien kodia. Bandeko ebele babenga kingai ke papa makese otegela biso kodia. Na lobaki boyete kodia batekaka yango te. Kodia soko sombi ya famille ya batu to ya ville ya batu ekomema ona leboa. Mais kodia bazwaka kaka oyo ya famille na bino yango ko utiliser. Bon soki na famille na ezate. Soki na famille na bino ezalité wana de repesa o et le côté mais la majorité biso nyonso to saba africain ba kodia ezalaka yo ndeko papa mama ozolandanga partout na monde ozali ozana posa ya kodia ya famille na bino obenginga la plus 243 81 54 51 313 plus 243 81 54 51 313 na kokomisela yo pe na kozwa kodia na bino ya famille ba kopesa yo pozo kodia to sala ka iloko to benga ka to feti fiungu nino muna kimpeve to azaya na muna ville dia ko muna kanda dia ko volo na ye kodia mais vona na ye kodia soki kodia wana eza no utilisable to ezonga na grotte na biso spirituel be na kopesa yo mais soki kodia wana eza na muntu x to y na famille na bino na ko biso ndeko x kende luka ndeko y po apesa ona ndenge ya amiable parce que kodia lingaka ko wela na te parce que code so bokumi ko wela nango ebemaka na kufa ebemaka na makambo mabe mais code so bozolanda ba principe nango ezaki ndokite ndeko papa mama bakosa ote code ezaki ndeko kindoki lelo tala bandeko na biso bandande mingi bazotonga ba immeuble awa okukuta na magasin na bango ka bato mikuse mwana noko mwana mama leki peut-être mutu moko ga mulaye azali banda izagama mais azosali la code na bango na comex donc kodia ezaki ndokite bino bolandaki ngai code ezaki ndokite kokende kokosa mateos en code na bino ya famille opesa pasteur kodia ezalaki ndokite mais code eza iloko oyo ekosunga yo na fina yo ozana Kinshasa ozana Congo oza partout ozana poto ozonyoka manzoko bazana code na bino benga biso na plus 243 81 54 51 313 tolobaki suba ndeko babenga biso pona mambo etali porte-monnaie du bonheur tolobaki biso topesa ka porte-monnaie magique te porte-monnaie du bonheur yango topesa ka mais batu batula yinga papa journaliste mais ndenge nini yoza mwana bokoko ozopesa suba tu ba porte-monnaie du bonheur tolobaki ke porte-monnaie du bonheur eza mayele oyo mundele ayaki koyiba epa na biso amemi yango chance ngo commission ngo porte-monnaie du bonheur en principe ezali eloko tobenga ka kutozowa kakondo ngaleko ako donc kutozowa kakondo ngaleko ako saki aliboma ezangaka eloko te eza eloko ezalaki ke omona mama te kaka mungwa mais mama wana za na 7 parcelles mama wana tinda bana noso na poto na mbongo parfois ya lipa to ya makala
to ya pilipili yango wana iloko wana mundele azwaki atkei nango epa na bango akomisi yango porte-monnaie du bonheur yo ndeko za partout na monde ozotala ngai eliaka te yango elukaka ntango ozozwa production chaque mois ou chaque semaine ozosala ba œuvre de charité ozosunga batu ozosunga ba veuve ba orphelin yango wana les seules conditions beto munaki kulu keto bankulu vo ba muna maza emungwa inti basadila ambuta bankulu basadila mengako muna maza enti ema emungwa basadila donc na bokoko na biso makamba ba sacrifice humain ezalaka te donc yende ko nyonso lukaka ozo porte-monnaie magique te parce que biso topesaka magique te ngana pesaka di bonheur parce que magique ezalaka ozwimbo lelo fo sila lelo donc yende ko nyonso za partout oza na monde obengi ngana plus 243 81 54 51 313 na WhatsApp to na pelle normal na koyamba ngai ba banga te ozomona yo muta bangunza ngo basuki batie bakwa décoration oyo mene te ngediaka mambo makingunza munamvua tuluko menina mais mambo makingunza munantu menina na yebisaki na émission elekike on reconnaît moine par son habit mais les habits ne fait pas les moines na pesa ki penda kisa komona médecin jamais akoya na isika boyala tatoge nini na ye okomona pende camarade no moko botanga ne akoma avocat na ndimite amemaka camarade no wana koma avocat na ndimite amemaka nini na ye na nzela boye amemaka toge na ye sika bozwaka mwa kopo alataka toge ne wapi alataka toge na era musala na tribunal ngai pe bilamba wana kingunza na sana ngo na sana ba chapeau wana mais na lataka ngo kaka na era musala oyo ezali na temple to na zikwa isika oyo na salelaka musala bilamba oyo ngai eza bilamba te oyo bakoko batika oyo na tongisi na maître taille mais bilamba oyo ngai ezali bilamba bakoko ya bakoko batindaki tozoleka bona ba television pona ko kebisa bino bandeko boye ba isika bocha matoyi pe makolo na bino na baka oyo bozana yango. OK, donc to préciser lelo DCG olobi makambo etali nkodia bon nkodia da wona kikongo ezaka mingi na Congo central bazombo bazalaka nango mais est-ce que nkodia pena na baluba pena ezalaka mpindi eu pena nkodia bampindi eu kodia ezaka kabaluba nano baza ba tekolo ya baza ba neve nano ya bakongo beto babonso mona royaume Congo tatuka do biso nyonso teuta na royaume Congo ba kode ezaka kapona ba Congo te kode eza pona ekolo nyonso na biso bandeko banande lo ba osalela nkodia kode ezali na ba ekolo nyonso pe na Afrique mobimba na Asie pe baza na kode na kopesa onda kisana auto pesa papa kama collègue no journaliste moko omoni film Og Bank bayibi mbumba moko boye bakena ngomboka ikaoki metango bazongisa ki mbumba wana ezali ke production ezongi na mboka eza sous forme ya kodia kode eza kaka pa na biso te ba Congo mais kode eza na Afrique mobimba pe na Congo mobimba lokola mindele pe bazaka na eloko tobengaka talisman to ba pentacle mais biso eloko toza nango eza kodia kode eza kindoki te kode ezali eloko kobanga te mais kode eza eloko malamu ekosunga famille ekosunga yo na musala na yo kopesa yo chance partout ozali na monde na porte-monnaie du bonheur wana mutu nyonso akoki kozwa na ye donc soko tsheka boye bon ba déjà fou mangudi ochebe mbongo bimi ba détail mususu oyo nga na pesa ka isala production par mois to par semaine mais ba détail nyonso tout yo ndeko solanda biso bana balanda ka biso benga biso na plus 243 81 54 51 kwa to ina émission eleki lelo tozana 3 PCA ba nommé tozana DG ya moko ba nommé ba oyo bayaki pa na biso pe tosambelaki bakoko tosalaki yo bakoko basengaka po bazala nommé yo ndeko luka ba nommé yo na poste ministériel to na poste mo mandataire zela nanu bon betela no tindika maboko bino moko bozotala émission oyo bino moko nayebike bino batunanga ne alobi boye bozobeta maboko c'est grâce à émission kaka moko tosalaki na ye na sima émission wana ba PCA na ba nomination mikolo oyo au chef de l'état nommé batu ba benga ki ye na émission to salaki assemblée pour na bango bazui nomination na ordonnance présidentielle donc chef de l'état le 0001 le nombre 1 a commis comme na bango pe a signé ba commis ba PCA to boyi ko tanga ba comme na bango pe ko créer ba problème bakena ko ba plan to boyi ba to ba interpréter mabe yope moment yango yo mokonza mboka nando asilisi ko signer te olingi ko manani yaka bosolola kuna nga na zate bobengani en privé okomona tindika te songere akoloba ngo na mona ki yo wana bino mibale bosilani kuna
soko kanisanga soko kanisate ngati osila na awa lelo. Voilà, mais à part ça mbuta dia kiese porte-monnaie du bonheur ozo pesa bato bangenge pona ba nomination nankodia opesa kalisusu nini bien osalisa kalisusu nini. Bon, nasali sakape ba maladie yo nyonso de tolobaki maladie nyonso yo ndeko papa oza partout impuissance sexuelle kangi yo otansi cycle zate monteur no ki mobile zo tambola te otamboli na ba pratique ba tradi praticien aussi solution te obengi biso na plus de 143 81 54 51 313 to ko pesa solution yo mama ozala comment kanga kumukanga te kumukanga ye amonaka te ba maladie mingi oyo moni impuissance sexuelle ezala maladie babengaka mpadi eza mauvais sort babengaka mpadi eza lokola mutaso bela mbaso mais mbaso ezali kombo ya sort mais effet nango ezalaka pota mpadi ezali eloko babwakelaka mobali osali mabe na bana bato to na mwasi ya bato babakelo mpadi sort nango ezali impuissant tokoya na ba émission mususu parce que bazobisanga tant déjà ekomi mukuse na koya ko expliquer ba maladie wana biso to sala kana consultation spirituelle tu fais fiu ngunu na provenance ke maladie yo maladie kia kinzambi ubeme kia kitombe bosi to sala l'origine ya maladie partout osali na pomme na osala na poto osala partout na monde qui c'est kokomela yo traitement kokomela yo délivrance kokomela yo yo benga biso kaka na numéro to pesi plus 243 81 54 51 313 yo ndeko papa mobile mwasi ya kimio ya poto babengani yo lingi libale zonga mwasi mobile ya kimio ozokoka te ozoka mukanda te partout ozali awa pasi benga biso maladie solution na pokopesa yo solution maladie nyonso oyo ozomona incurable ezozwa solution te obengi biso na numéro to pesi bokosala desite toyebisi bino ke bolanda makambo nyonso zoleka na television te mambo makimpeve mambo magrimas komenina mambo ma mvoiture komenina mais mambo makimpeve monantumenina vraiment sivi ou bien vraiment ngitukulu kutikidelo mutango ki ampasi ki adila et loyeke monantango ki akiese donc c'est-à-dire vrai miracle to vraie démonstration ezali muto zaki na pasi okoti na étape ya ko seka yango wana vraie démonstration to lo clôturer na yo mais tozonga muke to beta lisolo ya bangunza na kati ya politique bangunza pe bazali il y a un certain député alors ba pas ngunza kimbangu bangunza MPV bon mais tout le monde y est mikolo yona molendo sakombe zo yinda kofingana azoka bambongo soki ndenge nini yo est-ce que vous reconnaître ça comme ngunza? Oui, nazo reconnaître lokola ngunza mais kasi ngunza musuka ko sala pena dérapage engepe ngunza wenina asana ki ngunza papa safu asana ki ngunza kati na ye mais kasi alongola vita parce que ngunza soko kotisi guerre oza susu ngunza te parce que ngunza zela katango oye koki ndeka so reconnaître ba papa padi azo ko reconnaître ba papa na biso ne tsasalangu azo reconnaître ba papa kimbangu azali ngunza pe azali mwana pe ya bangunza mais kasi discipline kaka ngunza afinga kate ba bankulu vo mika mambo le grava mosi vo mklava ba mosi ba bankulu bazole le to kala kintwadi donc na iloko na kotea na papa kintwadi kifana ngangolo na iloko na kotea na papa safu soki amoni ke ministre wana azala mabeto azoyiba biso ba Congolia akenda sala mention amone uniforme akoti sakune pa na bango mais na kosenga ye atake ngunza afingisa bangunza te aftika kofinga atika kolaba mabe akosenga par ngunza zonga kasimba te akoya kosenga pardon pa na auto so kambaye mais akoleka na télévision te asenga pardon parce que ye azoloba maloba oyo peut-être azo maîtriser ngana ye pe to kutani na te po ebisanga ke makambo alobe pona ministre ezali vrai auto eza fondé mais na kosenga ye atika biloko wana comme ngunza kenina parce que basina kingunza ipa na ye ezali wena isina ke kingunza mais kima ukia mosika kakafoti kala mena akabaka encadrement aza intellectuel le kibiso na mayela le aza mukonzi na biso mais na makambo molimo ayelibonga ga susu ozo susu encadrement azo susu encadrement ayeba koma ya budeo ya ba ya le kila nini ngana ngunza kalendis ngana safu kimbangu ko sala ngote parce que ayebi ngai oyo azanani awa azangunza ye azomona yo azomona ngai lenge mais ye tango kotalanga akomona oyo koko azoloba bon vana dotivana lusansu muna lusansu keto tulendi finga ko voyandi lutidi usidi finga seke wena lusansu ko kalendi kala kwa ni ngunza me ngunza moseki ambi me tuzolele ka futa mwanzila ngunza kya mpamba
utifisa muna lusansu kieto tulende kala mambo kia kufinga ko donc bakoko na biso batei biso kofinga te biso bakoko balagisinga musala o depuis na âge 13 ans na bandaki na 20 ans nazoki pouvoir nazoki kao kia lulendo ba ufo dia kiese lwaka kuna beto kulendi vukila muna fuki kianganiko wenda salisa makanda hizi ndinga kulendi finga zimbutako memi sibana ko kala ni enzola makambo oyo bakoko bayibisa kingai nakokiko vive na sierra mutute tosala na bolingo na koma bisika bato bakoma kite bango bakoma mais siko na tu na bafutaka bato ba oya ayo nkodia muluba mungala ayo nkodia pana yo est bafutaka ba precision nyonso $1000 $1000 bato bazongo ba misala mususu esengaka il faut tosomba biloko musala mais tandis que munanunia kusu ntete lunia kusu mbongo kuna nima donc mbongo na sima eseza liboso muto azana na esengo yo muto sana bakanyonso kobanga te $1000 toseka $1000 te wana songi boyebi papa na bino tindika obengi biso na numéro to PC plus 243 81 54 51 313 kanyo sozana ngo luka code na bino ya famille o luka porte-monnaie du bonheur ozana ka ya santé mwasi kimayo ozwa mukanda te okomi na poto na bosanika oyo meme yao na Congo okomona mwana olingaki mingi mwana ya mayele me mwana komi kuluna mwana na poto akomi bandi osuko ko encadrer mwana te benga biso pesa biso komba ya mwana tokozongisa mwana na nzela po mwana bozala na kimia na famille boyo kasiko yo leki na nga mususu ba ko luka code pa na yo biso mimba leto yemba la moko to senga code ya moko osala ndenge nini na koyeba yango na koyeba nani yo na ntilulu mwana ya ntilulu kafotikala oya kobenga jamais appelle kokota mbala moko na numero mbala moko so boyebi no mibale boy na temple na koyeba kanani fulenda kala ntilulu Tilulu kafeti luungana so ya mbakawa ugana adresse vava muna kitasa muna monga fula tunina mais beto adresse fixe muna kulungongo una ena grand temple bima mamonso parce voyani nkuluvo ulenda sala déplacement kia bima kia kinkuluko donc so yimu ko lukankode fo ke Congo central te to kokinde Congo central te misala mususu na sala ka meme muto azate meme uza musika ekolukangana sana na grand temple ne misala mususu na kosala ngo awa na Kinshasa na kosala ngo partout mais misala mususu elukangana sala déplacement na mutu te ngai moko lokola ba musulman bakendaka pèlerinage na Mecque ngai na kendaka sikoyo pèlerinage na ngana na mboka na kamba bin ba catholique bakendaka wapi na Rome voilà na insister pona kokoma ya CG Augustin Kabuya bana nyonso ya Katanga, le grand Katanga je parle. Bozala lobby samedi. So votre émission le samedi, donc le samedi 7h déjà boyindisa parce que pour accompagner moi na bouté, bochaya na mapeka. Kisangani bomoni makambo kisangani salaki. Etikali bino na Katanga totala na Katanga na Kisangani. Banani bakoleka ngai na kozaba image na comparer tokotala banani bayambi CG koleka entre Kisangani na Lubumbashi bato bana kotala yo o s'exprimer yebisa bango makambu oyo ngai na poser ote comme question à vous. Oui, mot de la fin na pesi mbote na bato nyonso batali biso merci na tango bo pesi biso yo ndeko mama yo ndeko papa tala isika kokende na problème ozana yango soki ozana maladie bakani so oto lobelité obengi biso ozana ozoka mukanda te mwana komi kuluna awa na Congo ozana passe ozana na posa ya code to porte-monnaie du bonheur ozana posa ya nomination to ba voter yo obengi biso na plus 243 81 54 51 313 so ozana ba question na makambo etali bokoko na biso to bonzambe na biso to ba question etungisaka yo oto lobelité na papa po yepaza mutu obengi ngai moko na koyanola yo na kopesa yo koma to kosala na bakani nyonso oyo koyela yo na pesi bino matondo yenge ke bankulu kakala yebeno bankulu ba uvo lunia kusu tete mamoso muna manima e ba bankulu vo ba munangolo zeto ko meme munangolo za bankulu basadila muna maza e mungwa inti e beto pediaka ya utetu sadila ba bankulu vo dia kiese wenda sadisa zimakanda izindinga ya unge monongizidi sadisa makanda izindinga yenge buna makanda mamoso no munakumbu za bankulu tusidibo merci pour la rencontre sur bolingi mokonza mboka aya mbabino bokoti ba lettre partout par exemple bomoni isa sans succès sans réponse bo hésiter te boya epa ya son excellence Nana Manwani na Kyumba Mfumubuku Mulongeshi wa Kalasa ministre prêt tout prêt
du chef de l'État, l'œil et l'oreille du chef Nana Manouanina Kiumba, professeur des universités. Boye, beaucoup de naye, bosali demande na audience, au moment hier au même moment quand les peka. Quand tu pas mfumo di tunge, wo, a repé ça y boye, fumo di tunge yo raye malamoko, bomo na kaka, ale bangunza nyonso boyaka te, boye, boke beaucoup de naye moko fumo di tunga, bosololi makamisi la kate, et si merci na Aimé Kasaka, azalaki na caméra, na montage, na réalisation, il y a émission, il y a lelo, tindika, il y a lelo. Chers internautes, ngai na bino soki Yesu Christo azongi na butu lelo te, lobie ko la spécial tindika sabbatique live Lubumbashi accueil comparativement na oyo salamaki na Kisangani. Émission ese la raté et sili ngai na bino lobby live Lubumbashi. Goodbye. Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de Gigi Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux, bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur Gigi Link Store et Gigi Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. Gigi Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de $149. Ne tardez plus, visitez gigilink.com. Ne tardez plus, visitez gigilink.com.